Frida Masiala. Écoute sans plus ses chances. Nathalie Kitoko. Bibish Shibida. Titani la princesse. Soyez malheureux. Sentiment yanzoton. Omar ne mutalulanga. Omar ne mutalinga. Omar ayeba kazana mwasi. Malinganga za ndeti deuxième femme ne. Ngapela linga kile poza baguna nga. Me bo bundisa nga depuis mboka na kanisa kine na komi awa nde na bongisi de kola bilo bo tika ko bundisa nga bo zata ba piranga. Me bo bundisi nga na ndenge nzamba ko molongo la bilo moko. Kotangela nga mabelanga. Nzambe ne to baka kotangela biso mabunga na biso temenga za moto mokili. Alors awe sika mokili ka limbisa obosa na ete. Bocho ndo Olingite okemboka soko munoko bande ko tanga kwa yanku tukebo bozabo koka deja so mo mo to bozongi mboka tina fuka melio kaka décision do esaka kenga na fala na ndako te nzambe mutu so bafuka meliye azwa solution sko nga na nzambe merci nzamba limbisa yo bonne nzamba chikola Ofuta moka anase, ofuta wani kono ofuta kaka anase. Ofuta na ozo sa. Afute na nyonga na bombengo oyo ya na ngari kuluka isuka. Ata bara na kolala. Soke zaki ya nunda fungoli. Tamba limbisa yo. Mais le quoi lobita soma kazana pouvoir te, ana autorité te, wa ko ikoloba likabo. Kasi yo yebe siko tsaye, yango ko. Atsaye wapi dawa. To yeba ningana. Ona ajo ti siko no sita mobali to. Ko sikisa yo. Sikisa nani. Ce qu'on a la zoé batte maman oko pesa nga fungula ya cuisine to ko pesa nga te ndako za ya o mariza ya yo te maman na sape mwati na ye na banda ko lambele banda mboka a o ngana lambele ete pona ni o komisa mobali na yo moko o kandela déjà na chambre na lambele ete biloko kolia to sta biloko kolia zo ngise pembe nanga pona no za motema o kanga bongo yo moko egoïsme ngani na ngozo memela ngai siko ngala lobi nzungu na ngala boyi sani nanga na boyi yayo te mbeli nanga nyoso oyanga na lingite pe yayo te soma na mbonga yo mari ko takate e bakata yeso kanzanga na so banga yo bose mndenge na beta beta na mboka yo bosani sikoyo te yo matini zani ponga na beta o pensaka ndenge toza ana betio lisusu yo mari pa yo kuta o deja na bukio de ata liboko kasi o moyibi o ayibanga mobali oyo asoke ne ko boye la cuisine ngala lambela mobali na ngata kandi cuisine akanyi banzungu soma na mbongo na yo yo na mboko zaka na nzungu kasi siko yo zaki na nzungu yayo osoma na mbongo na munyo songa sala abino bomona ateke o mara lobate Voilà, siko chaye wana. Na yo kantina na ibi matiti no sale la kaeki. Na yo fallait au sala matiti amoti. Asa papa bala nga na botina ba ne bele na ko sala matiti wana ko na ko sai kizengi. Il faut sala ngo. Na ko sala ngo te pona ko sai kizengi. Apesa nga fongola. Mani quand tu respectes à proposer maman la biso. Ah maman la biso. Soko yebi loko na ba na motema pona na za. O lobani loko te. Ngabo bana mbango. Yo masibana na ngaso bazala kya yo ndoko loba boy. Miranda soka tele makia. Best soki bazala ki na bomo yo. Yo zaina bana. Bana ya kitoko tala photocopie na bango yango yo. Shoko tali bana boyo lobi te pambo na nzamba kokani ne loko na wana za lokola zo kufa yo na lobi yo. Nazomona bana te. Mani ko sala motema nini yango. Pour ça me formuler à la cuisine il faut créer un grave problème. Donc ndako te pour qui mais raté. Maman to za kana droit ndako. Pesa nga papa na biso. Na sola mbela mobali na ngami kungu. To respecte que maman. Jouna otomboka mani ko. Na sombi mikungwana na mbongo na ngai moko. Et il va la on salle de joie. Ta ko ba no sa no siko. Ozana droit ko sala nyoso za ndaka tata na yo. Eza ndaka tata na bino. Ba conseil na ngape contribuer pa so mandako o. Moi si salité, moi si solo. On va finir solo. Kangama na ngoma kwa kaso kangama. Na kangama na ngopo na sala ngote.
oyoki nakangama nango mpo na sala yango te yo mona ndenge yo ozalaka te bachie ngai bachie na yo bachie yo bachie na ngai mpo ya omar asombeli mafuta soki basombelaki yo mafuta te mpa ya omar mboza bongo te mpo ya omar azoboya kosombelanga mpe mafuta na bilamba me akosombelanga kaka mafuta na bilamba nakokoma bie mpe koleka yo oyoki pesa ngai fungola ozwi mbongo mobali nango komi nango lokola yo tan yo maka ndako mona pasi na mboka kuna yo ozalaki ngabe azaya na mboka biso nyonso tosufa ngam napiaka ide aya kishasa opiaka ide te ide ye moko ayaka koluka bato mpo basomba baitare na biso ya nini sona ngamba na likola likasa kandi banzungu bongo zelanaki kosenga banzungu ya omari ntango akoya okomona akosala yo akolakisa oke banzungu wana asomba ngo naza mwasi na ye liboso ngami nalambela loboko ya liboso ya mwasi motema mabe moyibi ya mobali ya bato oyibi mobali ya moto apoko mikolingo monela mokolo mobali nakotikelo ya omari te soza zoba soza emosa mayele ngo nakotikelo ya omari te omoni nzambe aboyi yo kobakiselo bana Yesu, Yesu, mama, pasita. Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Je passe. Là, on doit aller à l'hôpital. Encore? Mon Dieu. Lève-toi, on doit aller à l'hôpital. Mimi, lève-toi, je vais mais tu ne seras pas resté comme ça à la maison. On doit aller à l'hôpital, Mimi. Viens. Je vais... Non, c'est pas grave, Mimi. Tu es la mienne. Viens. Je dois faire quelque chose. Viens. Lève-toi. Mon Dieu. Allô, docteur. Vous êtes à l'hôpital? J'ai ma femme ici. Elle saigne grave. Oui, nous arrivons à l'hôpital. D'accord. Tu vas beaucoup saigner, chérie. Kama zatuna pobera mama na ukolomo ni ya mchobi nakoba dolongo na bazemi bote bazemi na nikoba ndobima akabwe kina likamuna salite gesho natika lomi la kisi na longo la zemi te
on battre la base minanga na bota ndi musinyo so fa na mobile na azala na besoin de bota nga famille nga etikala kozala tana problème na mokolo monte to na zuizemi ya liboso na bengi tata mosi na ngazala na poto Domitien Makenza motema papa a dit londolé bon comédie babi kafu kutika la kafu maman Domitien le bi bosombelo monter let nyo so ngalo togejo fanta maman na de la paix na le kolon mucho sola na ba gesho ngali na simba bana ngana maboko chéri gesho na linga ya mbongote na linga ola na sima gesho le nzamba pambolo komi banquier so na linga kwa mo par intérêt et je l'aime sur la passe, nous n'avons pas d'autre. La supportant de moi, c'est nous supportable. Les lobbies à venir reconstruire. Les lobbies nous ont soumis, il n'y a pas de modèle dans le salon. Nous avons perdre des balles, nous avons été. Et on a un problème à Moutouté, na soit non comme Moutouté, na bima na mobile ya Moutouté, et peut-être mbanda mobo, a réclamer mobile na yo bazim na bima non 20 famille non. Ngana so ina famille na ba na problème na oté. Prévenir na vendre na ogesho balanga te, ni coca non ni fanta na yo, mais famille na ndima yo kalolengo sali. Je t'en supplie mon amour, au nom de l'amour. Likolo ya bana nga on a peu de sola na famille. Si c'est comme ça, l'aventure est katana awa. Ce n'est pas ça mon souhait. Ça peut accepter le mariage, rien ne nous manque. Rien ne nous manque pour qu'il y ait un balaye. Mais est-ce qu'il y a un balaye non, il faut qu'on balaye, c'est pas une obligation. C'est une proposition pour Nazangi Momo Balawati, je vais le faire, mais. Sola n'est pas c'est la proposition. Oui. Dans Sola. Dans Sola. En tout cas, nous devons foutre racine à Makambo. Pourquoi ça nous arrive ça? Il y a aussi un moment à j'ai besoin d'enfants. On n'a pas besoin de baninga nyonso tu yanga badia na babana na bango neti Mireille Mundi kama na ngwaza na Washington mwasa nzela mini mwasa mwindu na Washington atikala moko ka yiwana Mireille Mundi za bana na eba obenge maman gesho ngambi mi ba obenga maman mukoloni naza kama maman ba pauvre Mireille Mundi c'est ta sœur. C'est comme si on a ciseaux d'or au Jaijin, on a ciseaux d'or. Ce sont mes amis. José Mbouaki, c'est la famille. Comme la position au continenté, c'est la famille. C'est la famille. Maman, ça. Et je sais que je dois trouver des solutions à ces problèmes. Non. Parce que dans il faut cette fois-ci, on a vu na fia matrice moto. Na matrice na nga mona idongo za matrice moto. Na simba mwana nga. Na bo comme ça matrice na faible et ko supporter. Biso ba ba fille ba short boy to bota ka botaka. Prévenez to bota ni kara mukeme to simba bangote. Na matrice na neta bo réclamer mwana. Et comme ça, matrice Bordeaux, pas moi, on t'entend matrice n'a pas supporté. Non, comme il s'est basé, non, comme à Bordeaux. Qu'on a ça bon. Gaïebi, son maman, on a la ligue, non. Bah, il n'a pas eu de maman. Maya, on se dit combien de fois? Tu as dit souvent, il m'a dit Nathalie Soutobi et qu'on va essayer ma lille. Et le coup, là, tout ça, beaucoup, mais tu es au seul cas, vous l'avez appelé, on ne peut pas monter qui t'a. Maman. Qui se n'a pas ces aussi battus, n'a évité na ça. Vous savez, ils sont ta formation, elle vous suit imité, va s'aider, vous suit. Quoi, tout ça n'a soité. Tout ça n'est pas côté. À la kenda, il m'a dit, et pas, il y a dans les scènes de ville, il m'a dit, il y a des gens qui ont un lobby. Parce que nous l'avons fait ça du soukaka. Azangi na bon, azangi na musashino a déplacé. Avant de venir jouer le lobby, on peut être dans un problème. Mais tu peux pas laisser ça foutre. Dimelo, on peut se mi balise angaki. Il on peut se dimelo wana. Izala kika numéro. Dimelo mi balise angaki. Na sina ko tumeza kan tuntu. On va malembe te penza, ba to ko za pongite. Suko za si je discuter, on discuter na basse voix.
likamoni ndoko zosuki metinga zolala héritière Omar zolala bino ba mama ba otimboka mama mikolo ba otimboka ba no tepso makelo ndeto za na kati église attends église yo molimo jouer le lobby et vendre à peine en kimia problème ni pasteur assemblée no mutonga sur molimo problème on za la ni bino na bino ya yo za kisi tuna tele na la pharmacie te na tekelo kisi na mboka o mona bela ba kisi boko kanga libulu na yo yuki na bana fana katinda kutoka mai na mnoko supu mwana ngoko luta na makamte ka kuluba atu sexa ngai ko kuna lo ba te vraiment ka mnoko nuta mlele kwa mbisa kama nyoto banoka na mbuko ba lo ka nyoko ba tena ngo kita na ofete na si mama ni na kiti te boyebi si wana mutu na ba kiti lo kuneza se kiti kwa ça mon ma chère pese Juna mai ba subira tu asa fièvre na juna mai ba subira za fièvre ngaza docteur ça t'a dit ce mon côté vixen na bana ula pike banda lo ya osiri na ti vixen na ba yini ka ba tu vixen za ko na muta bwa kanga ba ko se ko mo kanga masolo bazo constaton pa bato bazo ya ka ba ko se to kanga maka solo makasi so ni mo na la tala tati ko beta ka ba ko na sale lo ko mo tata na sanga lo tata na uta awe ku tata ka ba jete ko mo ndo za la même mo tata ate mo la rezate ça c'est même ou là tu es on ma bé so na bino mboko zo kanga mingi na kitu so ba pa ba tambuko ba ba kuni ba ba tute ya pesa ngani kusema pesa utilele nangu ya tata na mo tuma so ba mbali ne ba nyele ba za kazi yo zo tema peka karoka na tama kaye kwadriye na tama ni chacha esheki ba yungula mama to sala ni pona mwana oyo na bibi joie ye kasi pona ba pona bu bia ma joie kende kuna usubie tu mai tu sala nini bombo nanu ya umwiza na mai makisa ni susu ngani ngande mutira kukufa wa telema joko telema ke kulanda yuda wana tema maisha mama kotala nga bongo telo ka professeur zo tango atang ça ce qu'il faut maisha kotala nga bongo maisha telema mama ezanda ka papa na ye azana droit kulala kulala wana ta subi wana yanda ka papa na ye parce que maisha mwana zudi la pati tika kulanda brika wana zudi dereka mama ilongo suma polo komi sumu kongo shoko mako mboka mne mtu ibaka kisa boko makasa ni ngo tia mwa mais moi non belo na niveau ibino buka ba Mama si mwana mkongo. Mama na sema kwa wangu si mafunde ngene na bana belo. Za makazi go. Tala yo. Umemsanga. Elo oduse. Exaucer que bafunya. Que bayaya. Quand on est sur la famille, parce que il y a Moussala, il y a Dibala, il y a tout le monde à Bani. Au moment où je vous parle, Mimi il y a un papa. Mimi va dire mais je suis pas là. Mimi va concevoir, je sais me redonner l'entendé, je comprends pas, il a dit à quoi. Dans la tête maman oui bien si de l'homme ni le ni à moi si pour le mal pour la chimanda mais ce moment ce qui est ça n'a pas été capable de faire sur la famille ngala sur la famille ce moment toujours dans la famille la belle maman mais quelque part makamu na pela pesa bana mais mimi basi ngo sur na boyini ma polo ne moi je comprends ya na mwa mukie mais na yo non maman mukolo yo ukatara parole na kati yote na ninga mabela sisa non sur la maman yo zo ba ke mimi bazi mezo longo yo bala mimi yo kati ndenge mimi afanda na ndako no famille basepela d'abord mo se bazi mpona na bali te famille na yeba osepela te au fait mona ba okendaka kotambola mangomba balobi basema mimi eza kolonga maza kokamata yango kama monoko na likambo ya lobi alobi makambo eza na nzela mwasi oyo obali te ofandisi na ndako ya fele ntango bana baza kolonga mokotuna nani mimi aza moto asi asala vikala yoyebi baze miboni mimi ya longola oyebi baze miboni mimi ya longola asi ayebisa yo verite ndenge kofanda kana bikana longola bazemi ya mibali mosusu ayebisa yo tegeotia biso zoba te toza famille ya mimi te asi alobi ndenge ifo kende yango likolo nango mama ndoki akoloba lisusu bana ya mimi baza na maboko na ngai yango ekosengaka bana eboye mimi bato mpona
banda kalata niveau azaki non moi c'est yo qualité on peut simbongo te likamoni ko déclarer ko passer message tikanga si passer message lo quoi c'est nzamba ligité changer moi si monsieur yo vient nzamba ligité ok mon na eza likambo ya nzamba ligité za asi alongola bazeli matrice ya si elemba parce que comment lokola société mona moya fana na matrice za kama yo kala pas réponse bien on se repana ngai ok on bala mimi yango yako nek no tuni bala mimi ah bon yo yebite na biso l'Afrique soko bali moi c'était soko za ko bota te les raisons donc famille wala c'est soko na famille ki yebisa bali banye na bino na ba indien lo bakina ngina bala mona ba oh papa so mbongo yo ko ko ita yo ko na leçon parce que c'est au ténébi sur la leçon banye na ba on peut savoir quand est moto yo ko donc pète ton bâton du matin les banquiers la camarade sur les banquiers na sali nini les banquiers oh mon chopi pour ça ngate ko non camarade qui va capoter ngata mukolo puis les responsables ma besoin de combien dans la vie il faut avoir son habit famille c'est que choqué na famille ya mimi na ko pesa mbongo ya dibala sili sama kama na famille ya bino bo ba de côté c'est l'autre to za ba ndoki ya ko na ko to ko reconnaître nini au tsana ko ba la pena ni wote soko to ka na esko na ba makambo na etali biso soko na famille auta la niveau de okana te soka moti bana e simba te bana ko ba ino o wa so mama no bona bisa no yo ko bije yo ko na nini no kamondo kiyo tika ko menacer ba na mo ba la no ye ba ya na nga na dignité na mo ba oh mimi c'est qui comment déranger la maman tu sais en dépit à mon moto na biso ni balé mais j'ai aussi une vie à part pour na ça na oyebi copine là mais tous ces derniers temps obi qui basé mignon sur toi ce soir sur concevoir sur les émeillés les féminines donc les émeillés or on a peine la pousse à moi donc ça me fait pas vraiment du bien ah comment il est ça Congo 4e zemi non quand même elle est kenina casse chérie monde na linga ko makasi no linga même koleka na mobali nanga o abalanga so ezaki ke na balai te ninga no tovanda esika moko nde na pesi ata bana oyo ozobungisa mais naza marié côté mosusu nakoloba makambo mosusu ezalaka volonté nzambe le mosusu nzambe nde moto azopermettre bobota te le mosusu nakobimisa likambo boye bon eskize nga naloba est-ce que mwasi natambolaka malamu le passé na ye oyebi alors moi sur le demande na bapasi oza ngai il faut tirer à moi dans une position et nous avons mérité la chose à ça bien parce que na ba position dans un il y a pas faiblesse moi elle m'a accepté comme ça et puis le position yi position plein qui position de bien vivre mais pas mérité grâce à la heureuse est-ce que famille na bango ba mona qui change mais côté pas ya moi sinayo ils l'ont remarqué famille ba remarqué na bango pour moi la famille mosusu balingaka bozalaka na kati ya pauvreté so bamoni changement okomi na motu kozosala na banke baposition ezozala bien mwana bango achange misusu basepelaka te yango moni bazobundisa le mosusu kote bana po le mosusu ntango yo omona boye bana bazokufa 4 yo sikoyo kosepela te famille mpe bakosepela te chéri mpo bokabwana na mwasi na yo esama mpe makasi mais nga mpe nakosala nga sacrifice nakozwa nanga mpe zemi mais nayebisi mobali nangaki eza zemi mobali nanga mais nga no toyebi ke eza zemi na biso mibale moi je ne veux pas dire ça pour les gens qui nga na okandi toyebi c'est que nous voulons valoriser na ngi sur la boutique moi na ngai na valoriser moi na nayebi ki moi eza ngai yo que
et comment elle va procéder, belé au bout non, là je ne veux pas dire ça. Oh, on a pensé dans les zapines, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est mes autres sur ça. Il faut la vivre bonheur, il faut la vivre bonheur. Il fait tout. Il va bon, juste comme un bonheur, qu'il n'a pas traitement là, traitement d'une APC, et ça me bouffe de l'argent. Je n'ai plus rien avec moi, donc allez-y comprendre. Ah chérie, il faut que tous les gens supposons tout souhaiter que je sais pas si là on va bien en route. Mais c'est accidentel, moi ce que je montre, nous avons soit une bota, tu sais comment est-ce pour s'arranger avec ton mari, donc tout ça avec moi aussi, parce que moi je parle de moi, ça me coûte les yeux de la tête, l'argent, tout ça. Pour un bon commis tout ça matin. Je pense trop pour l'avortement des hauts. Ok. Nazana pour nous. Naya passe nous, nabisengo nous, Nazana pour nous soutenir. Nazana moko il fallait que nous retirions biloko mon agence. Les qui n'ont pas mobile tindé les biloko Taylor Samba azana Lyon. Il fallait que nous retirions biloko nimoko boya tinda ki mais pour na yo na otiko boyete moi mko na pesa yo na minute au second yo que ko pesa sur moi sans zéroté bino pe ba tapité et la nani 4 le 4 nous a parce que nous le Brésil bah le cosa non nani seconde ezana bah na kota modino te parce que na on est en souci. Je suis pas bien. C'est pas plus parce que chose la bien nga pe na za bien. Chose ma bien nga pe va ma bien. Je te remercie d'abord pour tout ce que tu fais pour moi. C'est comme tout ça m'a pour un bon gesso. Zana qui me battait la ma qui me ko bana le dochi. O mani zangi o yebisanga. Mais il faut renforcer ce monde na continent. Il faut renforcer. Gesso. S'il te plaît, j'en ai 5 ans. Viens ce qui en a terre. Et ça n'a pas été belé, puis babota bane belé, puis bakufa bangonyo so ba mako. Oka histoire job. Akufa tubana tout bakufa o puto ya mona bakola. Mais ce qu'on a zakana de pour faire long. Batela kimia, viens continuer. Aux en ma casse, on paye ça sous moi sans zéro. Hein? Même pas bisous. Omari bana mwana zana ba bazabana nani yuni mama oyi basu bazana tambo ba mama nde ba kolobana oyuka bazabana na wana ndo lobi bazabana na esiko kobota ma bana na nyonso o assistant na maternité na bango tindenge na bota bango malgré na mboka e bongo médecin o abota leti ya bana wana yo papa ya bana salaka yango médecin o aboti sans papa ya bana wana donc non il a été le 3e jour choco azobela pesa mbona mwana hôpital merci
Wani, on calme. Ça m'a une bonne là qui est dans mon hôpital. On a un bon côté, c'est bon ça. On a un bon côté de ton zabo. Est-ce que ton bon ici déjà banami balé karaboy? Hein mon mari? Et ça ni na mon ayo. Ça batali bosso to bung sabana. Est-ce que ton bon ça kaka? Ndé bon bien pour na yo. Et ça on a battu à bota 11 enfants bon. Pesa nga imbongo na ke na mwana na hôpital. Kimi anange comme si azobe pa na opo ani yo mari. Hein? Baso kumisaka oto nini yango ongo monela ngo matela ngati likola mutu okomisaka na ozoba boyene nini na ngai hein donc mwana na tia zombela wazo saba fièvre boy oza mbongo te hein nous avons dans la chambre soza mbongo OK pa bakata aussi otinda ngaka ke pa na otinda ngaka ke pa na yo za mayele to za zoba penza hein mais yem ta pesa biso son mbongo ça j'accepte nous avons zoba mona kinda pa na pesa ngapi mbongo yo pe lokolo za zoba yo pe kinda mais yo singa ka ni mosinga ka ozui yo pe singa poni to mema mwana hôpital hein et la boso mbela ka batute on pesa ka batute loko moko te hein zoba mama ni ngo ba dia na batute o pona batu mususu ba on limite il faut yo moko kemi ko senga o pesi explication na yo o convaincre ye et puis à côté si le boko donc yo na ye yo ndo za ka mwasi o lobiango et puis baksa likolo na za zoba. Donc si vous en avez besoin bon moi na yo lokola zobela kota kuna yebisa moi je sais. Mame bagata. Tanko vanda. On a sola non qui. Problème. La tout on a ko vanda. C'est la vanda nga mame bagata. Est-ce que nga koboto? Tana mwana nga libuso. Omon ajaza ngo. Ami kolono ya bana no nyoso. Do bana no bana mikolo na ye bana no nyoso. Yone mtu nga ko bengo mama kutu. Nabenga ko mami pakata na sina respect. Respect na ndenge po. Nabenga kawate po okobota ngai te. Yondo zaki mosa liboso te. Basi ngani na ko sozwa. Usozwa. La koma premier bureau. Na eli yango te mama, na ekra po na sengyo soki na ko vanda na sola na yo. So le bi hotel mo vanda kao. Mama na epo na kamba mwana. Koza mama boti. Na bungisi bana mibale awa na misu na yo mama na ngai. Zana mawa. Pesa nga mbongo ata ya mukie na mema mwana osho ko hôpital. Tozola la tazo sala ba fièvre tongo milipoko nazo pesa ya batisi o kokanga fièvre. Ezo sila te mama na ngai. Mona ndenge mona ki exaucer mama na ngai. Songa ngai pardon. Pona mema ka mona na hôpital. Pardon mama. Na bondelo la bolwa nzambe. Na sengi ya kolia te. Na sengi ya kolata te. Na sengi ka komema mwana na wala hôpital. Aza malade mama. Tobungisi mibale déjà na libota balongwe boye mama. Hein? To sungata o to tsikali na bango. Mama. Pardon. OK. Na ukuvie. Yo zaina mboka ngapi zaina mboka ti. Vi auto yaki na una mboka. Yaki via bien. Ah on a zomona apa. Ya mboka zaki bien kuleka. Te avana auto yako awa na capital. Yo eza malamu po ozana mbongo. Menga hivi ona zaki na una mboka na ona zana ngo awa. Ya mboka eza malamu kuleka ona zomona. Mboka sipo ani okinete ta mwana libosa kufaki. Mama ndazo boya. So mama nde mobali. Na ina no bano boy. Et moi faut beaucoup comprendre ka maloba nzambe. Ozala na mboka bozane lo côté biso nyoso.
mowelisi kobota so bana 4 so bana 5 kotindika kaka olingaki tellement nzoto mingi otala avenir te ndeti nga na otala avenir na nga ngo napesaki omaka moko sikoyo ntango ye awa nzambe ataliki non souffrance oza nango alongoli yo mwana moko alongoli yo ya mibale omoni te ke nzambe nde moto alingi bana ngo bakei na bango parce que yo ozosouffrir tata na bango aza na mbongo mama yo mpe mama leki na bango oza na yango okoki kosunga bana te toa na mbongo te ate elamba pamba oyo okabelanga na lata naza mpe na bilamba te mama motema boliaka te naye kosenga donc oyo boliaka wana yango wana nde ekocontribue na santé na bino econtribue na bilamba na bino econtribue so ozobela econtribue mpe sungi bino ou alors bolia o bolia te omar alobi soki naza na posa eloko nasengaka yo nde ogera kasi ko nazosenga yo kasi mwana aza maladi yebisa omar mwasi ebakata abe opia te ti atindaka bino awa po ayebi ke nga na opia te mama eza likamba maladi yo moto aliboso belisa mwana yo moto aliboso belisa na mokilo mama kasi mosuku aza maladi akenda yo pourquoi ozolinga babela soki exaucance elifomemaka na hôpital mpona ye faut kosikiva ngo boza na bongo te me bolingi kaka maladi exaucance atakosani motu mpasi aomemi mbangosoki akosani ana dwa kolia mbongo papa na ye bongo bango baza banani mama ovandi na mboko botemi na mboko ebi matiti ya mboka so mwana obela fièvre ke koluka ngo awa eza na batricole eza partout na bakalamu bimakende mama motema nini oyo eza nango nzambe nini utasai na motema Kabela ta demi frère. Maman Ange. Ange pas beau. Bonjour maman. Toi, on s'est dépassé le point de maman là. Ah bon. Oui. Yaka maman, yaka tout est matin pembeni. Non, tika kolela maman, tika kolela. Tu as besoin de passer aux jours là, na puis aux jours c'est là, moi je suis demi femme en là maman. Baboni na zojo kwa ma. Comment? Tande na bana rami bale mo bimba ba kufuka mo likola négligence ya omari. C'est quoi papa? Omar alinga komema bana hôpital te. Ata bazobela. Ata na seigneur na koma rapesaka ngai te. Na ndako nde na koma lokola boy. Maman, ko shoko azobela nazosenga mbongo namema ata mwana hôpital bazobwana komopesa kaka bakalma baboni nalobi nabima natambola nasengaka na ngai ata na nzela bato bakabela ngai mpo namema mwana ngai na hôpital kobima na nzela mama baboni naosufri nalobi tika kolela na bana naosufri papa obisoko obela naosufri shoko azobela makasi chokozobela makasi tala beste na Miranda bakufaka boye likolo ya négligence ya omari apesaka biso ata ya kosomba ata sengla pamba oyo apesaka te apesaka eloko te so nasengi nasenga mwasi na ye agéraka mbongo te moto asimbaka mbongo eza ebakata sikoyo papa boninga na kosuka wapi mwana ngaza maladi malembe mama anchela ndepo ozolela mbongo ezosala malamu te tosala boye okoka shoko azobela nauti kozwa mbongo mo boye armel todika moto atindeli yango faki nasala babesoin mike na ndako mais c'est pas grave comme Choco c'est ma fille comme Obela Jambon yo salon ba première soin ya mwana on comprend maman besoin nyonso oyo ko senga ya mambo hôpital oyo ko zanga zo numéro nanga oza nini te naza biki te papa biki za nango te so na sengi kuna ba oboya ko pesa ngai te toko mata na kwa wana
to senga biki na komela o na komelo o nyonso mama pesa so biki merci o nyonso esenga na hôpital o basengi tonga o basengi nini mama na numéro na pesa ko hésiter te benganga merci na ya mbangu na aide pambola o papa mama kufuka mati hein madame joie soin à moi nazana komela yo hein joie soin à moi nazana zo biki pa mama na kati Kisa sama kamu de bonana. Ese que no mo la boquina mama. Mais quel est le dérangement? Choco. Papa. Kisa sama kamu ça. Papa moi non couper maman. Papa motema nini? Papa moi non moi c'est dans l'hôpital. Papa 3e mois na kupanga boye. Papa motema nini? Papa ibakana to sala nini mama? Moi si ote. Mama! Mama Choco. Mama Choco là. Mama Choco côté morgue. Mama Choco côté morgue. Mama Choco qui? Mama to villa Choco moi papa. Mama to la casa moi. Mama Choco côté morgue. Mama Choco côté morgue. Et là tu gagnes la mona qui ça ça. Là tu gagnes la mona. Chocolat motseka la nani Choco. Choco tseka la nani yaya. Motseka la nani yaya. Banana butu na 0 heure. Azam président du conseil d'administration. Pas de souci, je n'en disconviens pas. Yaza mobile nanda coûté. Yé femme non Gesho. Les boulots finissent à quelle heure? Yo yem sanga bino na banque aussi ça salaire. Attends. Tu vois ce aussi. À minuit chérie. Déjà on va insister déjà beaucoup là, je dois aller faire la région de là. Aucun des gens a problème de ton dingue ni Gesho. Aucun de nous et comment dépendre de là. Oli yanga na boy yambe na lobby. Oui, ça sonne. Elle va comprendre parce qu'elle sait que je suis marié. Ah bon, elle dit que vous êtes marié hein. Non, et pas Kata, le président. Gesho à minuit. L'air de la ligne en bête, on a un épisode. Non, c'est quoi le vie? Souvent, on peut aller dans ça. C'est pas encore. As-tu des messages? Non, je vais dire ça. Non, là, je la supporte. Non, je supporte plus. Non, question, non, supporter le soutien Bakatao. C'est mon téléphone. Moi, je lis le message, c'est bon. Attends, s'il te plaît. Pourquoi tu te fâches? Le message, tu vois? Mais répondre, tu es à la maison avec ta femme? Et elle sait. C'est question de la région de Banco. Elle sait que. Mais il y a des ça na boy. Moi si nanga alingite obenganga lisuna ba minuit. A discipliner heure. Bossi ça comme ça là 17h30. Si yo comme nanda bois tu rentres à 18h30 ce n'est que normal. Ne sois pas. Gesho pardon je t'en supplie. Ne sois pas trop émotionnel. Sois plus réfléchi. C'est que nous avons avec nous les hommes au salon de service. Quand on m'appelle pour ne pas aller à la salle. C'est pour te battre grâce à lui. Là, je suis moi, quelque chose d'ambiguïté, place où ils veulent m'appeler, là, ils veulent m'appeler plutôt pour naïe, pour moi lumière il ne faut pas te fâcher, Mimi. Moi, je suis très sérieux dans la relation aux Abissou. Et tout, comme on a un point de balle, dans la famille, et que tu restes calme. Et on a mon salaire qui me dit parce que dans mon salaire, il faut toucher un peu partout. Non. Yeso azala kaka c'est à la présidente. Soki azam oui, azam président du conseil d'administration. Moi je n'en disconviens pas. Mais azala kaka bon. Soki na simana ngelo musibata en tout cas je n'en lingate. Je suis la folle plus que liboma. Bato bakanja ba pesa benga le bamo sinanga sepeli. J'arrive mais ma femme a suspecté ma peine. À minuit na boy. Bah 16h 17h je suis d'accord de ça. Non vas-y pour que je sois dans mon sala pour que je sois là mais yepse na minuit. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Ça ne s'est fait pas 2 heures par non, tu ne dois pas trop t'inquiéter. Ton nom t'aime. D'accord? Moi aussi je t'aime. D'accord, pas de soucis. En tout cas, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous avons regretté pour nous. Nous avons dit ça. Pour nous voir, nous avons dit
papa na moni tinete bana bazukufa nga mukulu na zutala bana bazukende initili ya vwanda kutela nga tike ofudeli Ange na Kevin toujours na bisumbuka po iloko toujours sala ozate bana toujours na bisumbuka ino toujours sala tukumana kula ba pepe pegata periri to nini ata carbone ya kalba bana kutela suki baba ni kupia bi valere tu na valere te pas du tout que toujours mboka iloko ni toujours wandela pesa nga tike ma na zulu bana yo si na sisi na tu continuer na kati na wana upesa ngambo ngana sunga mboka lo baniyo somba mo kati upesa ngambo ya tike upesa ngambo na ko vivre kuna tango ya Kinshasa ngana tini la botike d'abord vous bim sa réputation mon avenir depuis boya bo tina ki ndoki na bino kuna na mboka ba tozo kufa ka nyoso et comme il a salle de day ba to ba ka bale la chaque semaine bale la chaque mois bale la bibebe ngapela salembi noko nika kunda kabatu te weka vipi kuna kunda kabatu oh mama nini na bengisa yote ndenge na bengisa yote tako mimuni ndiko mile meli osimi nzela komi mkumba na yo ozongi nzela boka oyebi nzela kitoko mara wana subanena na yo ozubananga omari yo ozubananga lelo omari kikata ozutamula te na zulono na lupango chaque jour nazulono na subu yo libaya nazutamula na kata lupango maladi chaque jour ba crise chaque ozubananga yenga na zunga na lokona iminti na kendi puteza ni kumu mama na operation batanga ya césarienne ubima tele mutu na libali banda obutama ti ukuli na ngoto kumda lelo zo bakinga na zunga makulu lokana yaki ngamo na zunga ngamo ko tuzunga makulu ya tsolo mal omar wala ta mama ngamu tiraputa yo na mona pasi mwana kuboku na kutangisa klasi kwa mtu atangisa mwana kuma tina lisaje kumba eza pasi za facilité na ndimana leti na mbate kati yo utabe okene ribusu wa fase lelo ngana kumi mutu mabezu bigera ngana kuna mbona ndaku na discours ngana ba paragnos baloba ya solo paragnos ya solo mal baza discours musu et so benga na mama buda yo ya solo na passe na maternité 3 jours ubima te oleka kamunia solo kana bisayo omuninga ipe un jour na boloba ka pe na bana na kaka boy na monela bi na bana ba ona basiri saboyi moninga bokinda pilo ya ko sabana moni biso tonton tanga abandaka kubima les premiers ngai nezalaka boy nazaka l'échec qui était sur finalement la classe on banyo so ndoma ka ba les premiers c'est sur le discours donc la messana ngo et comme ça na nini le on appelle la communauté sur mon équipe place aux amis tu n'es pas à l'aise tu prends tes décisions oh dis c'est quoi ça cette histoire ngai ya communauté na yo dia bana mbuka na kitata na sakina mauna mbuka na dia ba mute na yo dia bana basi bakuli boyao ya tolo mali ngana za sorcier te kamte na bazali ikulu ndo bata makulu na ukilega hata makulu kamte na zamene ndiko na kisasa wate na yo ya magana bwana tate 3 mois tibarazu ai jabelola zalo lukumu c'est Jésus umari wa mama ikamte mutu mwana kizienda mina yo bana yo izapasi mwana ikamte merci aya merci azunga makulu kwa abantu bakatu yaka makulu nazuzunga pe makulu ikamte zamba mona amona pe maisha nani wabe Kevin ikamte baba kasi usuku obuti empori na mwasi wana nguzane wana ikamte sentiment ne jobinga yo binga na mama pada te ko kaka sentiment zo muke merci ija me jota Christ pe merci papa ikamte merci aya ikamte